Mbanza London TV. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne de Mbanza London Télévision. Et ça a vraiment un réel plaisir pour un biseau pour partager en tout cas ça va vrai bien. L'actualité nous oblige Neka et Zalara m'appelle l'équipe tellement trop par rapport à faire à Balthazar donc Mutasimbi internet mikolo Mutasimbi les réseaux sociaux mikolo en tout cas ils aillent batebele bazobenga est-ce que ça va vidéo est-ce que en tout cas il fallait tout mettre un peu kolobela et puis batebele va poser la question qu'est-ce qui se passe ces aïe nini mutangaza nationalité nini tout ça tout mettre un peu kobeta lisolo yango et puis ko na moment oyo azana niveau nini vraiment merci na bato tout ba soutenir en tout cas ba soutenir Rabiso ba ndeko tout bolanda la chaîne Rabiso demande à la télévision en tout cas merci infiniment merci pour na ndenge vous allez s'abonner merci ne vous allez ko tia ba j'aime en tout cas bato pe bolanda la vidéo beaucoup ça tellement pose en moquer au tia moi j'aime et ça va bien commenter et que ça va moi bien makasi so ko zo la biso wapi to landa Rabiso wapi et ça va moi bien Nadine Zamba bah merci na pour notre soutien en tout cas depuis une originale. Merci à beaucoup son éminence, Maître Kazi l'honorable, Kazi Téric Okenda Faustin, en tout cas, merci Président pour notre soutien. Tout le monde solo, il y a l'homme du moment, Batwa Bengue Bele, pour les autres, on est que non, Aza, Moutou a félicité, pour les autres aussi, que non, Aza vraiment Moutoumoko. Élément à craindre dans Kaza Mutumoko, il y a bien été. Donc voilà, les retours mais un peu comme ça solo naïf. Alors déjà quoi déjà batebele air déjà moi ba vidéo on est bandé ko circuler batebele ba mitunaki ceux qui a la nationalité ni donc les lots déjà batebele ba bi non aza guinéen auti ko sur la paix auti lo ba paix donc ceux qui tant ezala to koyi ça bien pe to la ça bien ba vidéo na makambuni ni oye alobi. Donc na minute oyo ndeko na biso wana to frère wana aza ya kokanga nanu aza kokanga est-ce que aza malade est-ce que ezaki mystique comme des autres ndae donc to meka mpe ko sola ngo lelo boye po batebele ba bieza normal te neni moi mobali oyo plus de 400 vidéos puis to yesa bino c'est non ba source ndenge nini ndeko oyo ba découvrir ma vidéo oyo est-ce que yemoko muta publier ba vidéo yango ou bien eza na bateau bazwa ki téléphone et machine pour na ba vidéo oyo ebima lelo nous avons mulaité donc je ne crois pas dans les cas 15 minutes donc tout dans les cas bon dans les cas 10 minutes mais je ne crois pas dans les cas 15 minutes to mais un peu ko beta na masolo pour na bandeko nanu ba tali ba vidéo oyo te bon biso tout au linga biso ba biloko wana dans la montée mais par rapport à ça na biso RMC un peu moi photo bon on écoute un peu moi muké pour on me comprendre nous ceux qui ils a problème nini je voyais comme tout le monde ça ngande kindara biso ko ça elo moi mala muto ozo pesa elo moko ndeti ozo expliquer bato ndenge nini okobi sa muto peut-être soit ça AVC ozo expliquer bato ndenge nini kosunga bato ya mosusu balongwa na pasi to na malade moso moto ameli poison bilo nini okosala mpona ebikise to soki moto asue na serpent ndenge nini oyo aki kobika so osali bavideo ya genre wana explike bato to batexte ya ndenge wana ekendaka vitesse te mais so olingi babilo no ekende vitesse ezalaka na sextape nde omona mpenaki no bato bakoya vraiment ebelebele alors na banda omona image photo na Facebook Balthazar en tout cas vraiment en tout cas yepena go donc combo ba surnommé ndenge pena na yeba na ozo bapela batebeli mais nini est-ce que bobika bato batala biso des fois to créer déjà famille moya autant ba kombo ezate to créer déjà famille batebeli pe batala biso nde botala biso bozala ba numéro na biso bandeko bebi ba benga mibali basi ba benga po en tout cas ça on est en tout cas Panzani vraiment que non a vraiment un bon nom vraiment to qui a télémi pina donc en tout cas alors ils ont aussi na ba fille ba benga tout ça pour batu nanga ceux qui na la vidéo pour na transférer bango malheureusement nazai caméraman te ya Balthazar donc voilà bien que ba vidéo ils ont circulé na ba réseau comme
YouTube permettra biso te toza chaîne mon côté oyo ils ont caractère pornographique pour na tout cha ba vidéo wana ya XX donc moi tout cha yango ezate donc yango wana pour la respect pe ya bato ebele ya bon ils ont vraiment important te tout cha yango bon tout soit to mekana nous comme tous na tablette to meka un peu si possible ko meka un peu ko la moi ba blo mike mike tout un blo mike ce qui ça va passer na YouTube bon dans la tablette vous to un peu ko ça anime alors aza ya kokanga Balthazar aza ya kokangama pourquoi bakangi na minute oyo donc nazobeta des versions selon bato mosusu selon bato mosusu abi que non bon ndeti ye mo pe abi que non bakangi ye te pona o abomi mutu bien ça non bakangi ye pona bameka mpe kosala ye batest ya soki aza na maladi pour batrouver yango anormal plus de 400 vidéos oyo azofilme oyo azosala na bapartenaire différents donc bamoni yango un peu bizarre babi moto oseki aza na eloko moko oyo esalaki no akbandaka kobimaka na bafille to na bafemme bamoni yango anormal donc obetela bino comment est-ce que selon source mosusu ndenge nini badécouvraki bavidéo wana alors bamoni yango eza anormal yango babiki non te bakanga jusqu'à présent tozozela nano test na ye soki aza malade to aza malade te yango bazwi eloko au plus bakangeli selon basource mosusu. Alors moi je me demandais na ba vidéo wana batitude na ye oui c'est vrai c'est un homme est-ce que aosala yango po aza malade est-ce que aosala yango po eza par rapport ya spiritualité na ye o aza nango yango esengaka bongo po aza plus na position moko oyo mingi alingaka pe trop to mingi eza plus kozonga. Alors est-ce que c'est normal un homme soki azosala masolo comprenez na kokende po bana miki batala ape biso des fois awa azosala plus masolo bo comprendre en terme na lobi azwaka batento na ye afina yango ye moko bon je sais pas yo mwa mobali ozosala masolo na mwana mwasi et puis ozozwa batento no yo moko ozomisimba yango ozokobalsongo lokola ozochanger bachaîne nde tolobaka. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça n'a pas monté ya mystique? Pour avoir ma vidéo, ti na ba mai, ti na ba bureau, ti na ba chambre d'hôtel, ti na ba toilette. Buski zenga pour eza tout ça là. Ya bande ko abenga ba beke non na meke mpe ko expliquer po obengi o abengi wandi ko sa ndeti wandi ko expliquer obengi o mususu na pa bengi wandi expliquer on avec non bon ça va c'est bon na sala ra vidéo moko par rapport ya ilo oyo mwana mbali aosala masolo ye moko et puis aosala mwasi et puis azo misimba juste batento moi je sais pas bon peut-être bat mususu ba plaisir na bango ya bo même bon ndeti nga elekelinga to elekelinga omona donc yango loko wana babilo réseau salama toujours ko comprendre yango te est-ce que ça phénomène moko normal est-ce que aza malade aosala yango po aza malade alinga akabola bato po la plupart ya bato oyo to ba partenaire na mingi o asanga na bango babi selon bato mususu baza ba marié ya na photo moko botala na je crois ils en a 9 filles. Il y en a pas mibali pe baza wana 9 filles mais 9 filles parmi bato o abimi na bango bon je ne sais pas si d'autres filles aussi abima na bango to éviter mais déjà ba o na ba vidéo ils en a 4 o wana ba pointé déjà na ba vidéo wana bazali alors on ne sait pas ceux qui peut misusu na bazali ba vidéo na peut-être bato no batali yango te déjà 4 na place o ya travaillaka o yazo bato azo diriger déjà 4 sur 9. Alors on ne sait pas où on se peut déjà à solo na bango à ça na bango solo on ne sait pas mais déjà au bilong na bango zo yebana que non ils a 4 wana déjà bazali alors bamoni yo mutu aza mutu moko aza dangereux d'ailleurs vice-président na bango ocho lo bailo mo abi que non désormais ba ocha ba caméra partout na ba bureau nyonso ya o isa ya administration ba ocha ba caméra pour que non pour batali
na bato mosusu yango bato mosusu bamesa ya biro oyo soki ezalaka koloba mais eloba mambebele donc babi et puis bakopinir bato sévèrement donc d'ailleurs Balthazar aza homme politique aussi hein aza homme politique yango mpe ezokende mpe un peu moins rapide boy. Alors selon version mosusu balobi nini ndenge nini badécouvraki bavideo est-ce que ye moko moto atiaki yango tout ça na bato bapublie bavideo wana. Alors selon bato mosusu babeti basource mosusu babi ke non eza na eloko mo esalamaki comme aza mingi mpe côté finance bakangaki ye par rapport ya yango bon oyebi kaka ndeti biso awa na Congo de ezalaka système akomape daso motu bakangi yo baolinga mpo basala baenquête sur yo bazala na système ya bazwi yo bazwi telefone na yo bazwi ordinateur na yo bakangi yango sikoyo mpo baluka banda sikoyo kosala nini banda vérifier biloko nini oyo eza na kati par rapport ya mosala biloko oyo bakangeli yo. Alors eloko esalamaki selon source mosusu wana oyo esalamaki mpona ndeko na biso Balthazar bazwaki telefone bazwi na ordinateur. Alors selon source wana au fur et à mesure bato bazovérifie biloko na ye so moto akoti bon peut-être eza na mpe na batie na mpe na moko comédie na kati so moto akoti aota baovérifie bato bazolela mais yo ozolela nini ora moto azolela moto ayeba banda azolela ezalaki nini baagent mingi oyo ya sécurité batabala na bango basi na bango base retrouve na bavideo oyo ya Balthazar donc base retrouve na kati wana au moins le plus c'est ça qui est un peu moins ndenge selon source wana ake plus loin tina mwana ya président na bango donc aza mutu moko vraiment non bato bazali bato baza donc bato yako découvrir bato banda osala mingi banquête sur nini tout ça badécouvrir bavideo wana na kati ya telefone na ye. Alors question moko na mituna ya mosu na vandi na mituna et puis naoyebisa bino makambo oye moko pa lobi bon bato na bato bana bafantasme na bango balinga bazala nango bon nakokondane motu na basentiment na ye motu mosusu alingaka soki osala masolo il faut filmer bon tout mais nga na monde oyo nde ekoma ya bato bakoma bao mitema mabe boye tout ça oyo sexta ekendaka rapide sango ekendaka rapide nayebi te lokola vitesse nayebi te so nango bavitesse ya nini nakolinga eloko wana te kala bato banda osala babolingo banda osala babiloko wana tout ça c'était vraiment na bolingo ya solo soki mais lelo ekoma babiloko moko un peu moins bizarre naotiela bino mwa texte mokie oyo par rapport à mambo oyo auti koloba par rapport ya arrestation na otoloba bino na débit awa aza ya kokangama boyoka botala makambo alobi comme ça nga mpe nazokoloba ngo mpona bandeko mosusu nazoloba ngo mpe nazobandela yango na nini na lingala donc par rapport ya makambo oyo ya Balthazar abi ke non na Guinée équatoriale alitaire to nde ezalaka non obala me obimi na motu mosusu eza nango condamnable te donc bakokondane motu te soki asali yango donc ndeti mwasi ye ya libala abimi na mobali mosusu pa na bango selon ye abi ke non eza nango condamnable te soki les deux parties donc mwasi na mobali bayokani ke non o bon mobali pe ala na mwasi na ye ala na mwasi na bala mwasi wana pe ala mobali na bala mais bango mibali bayokani na bango ke non bakosa nango ba partenaire na bango bayokani na bango en tout cas eza nango infraction te na pa na bango kuna na Guinée équatoriale. Alors na yo zongela na eloko moko oyo na otokoloba awa selon source mosusu wana oyo babeke non po ba video na ye ebima donc ezalaki nani bakangaki ye donc alobi sikoyo boye mpona
Pour na ndenge bakoselaki makambo donc fait nde balobaki que non nde bafundaki ye voilà na terme ya bien mpe bafundaki ye que non azwaki asalaki détournement bon ayibaki bon po détournement biso ya moko ezala mpe mwa nini tolobongo kaka que non bato bafundaki que non ayibaki mbongo ndeka ezalaka mbongo ya l'état tout ça alors luki ata preuve moko bazwi te ata preuve moko bazwi te donc dès que tolobaki bandaki kofouye na ordinateur ne bandaki kofouye na telefone na ye alors bazwi eloko moko te donc sikoyo aza na garde à vie donc aza na garde à vie pour na test ya maladie donc nde soki aza ba maladie moko transmissible quoi donc soki maladie moko eza eki kokende pa moninga par rapport ya rapport donc yango nde bakamati bakangi mpo basala ye examen wana alors mpo na ye aza na confiance na ye soki mwasi moko oyo abimaki na ye oyo amoni bavideo wana aporte plainte ye nde akodepose akotia plainte mpona mwasi wana epuis akozala na ye libre mpona eza nango na crime te donc donc eza nango crime te que en fait asuka na prison mpona ndenge même si abimi nde bato balobaki non abimi na basi ya mabala bon baloba te mpo effectivement eza bon mpona eza bandeko ebele mpe baza wana baza basi ya mabala abimi na bango donc mpona ye abiki non eza nango crime te donc jamais akosuka na prison mpona eloko wana donc so mwasi moko afundi ye mpe akota nini tout ça et puis nde bato mosusu bazolobaki non mpona bavideo ye moko alobi yango kino abi eza clair basi nyonso bazalaki d'accord afilme mpo soki otali na bavideo wana mpe soki otali na bavideo mpe omona mpena totya mpe moko kaka bafoto pour ke botala basi wana mpe bazotala place appareil ya telefone ezalaki banda otala donc bayebaki yango donc elle savait que baza kofilme bango omona donc soki alobi keno soki basi wana bazokosa mibali na bango mpo eza mpona mibali na bango mpe batikaka bango na ndaku doloko bana misala mpo bakendaka pa basi mosusu donc voilà yango abiki non il faut mibali bozwa temps ya kosurveiller basi na bino bozwa bango lokola bana misala te donc era ye fo mpe kolingaka soki outi mosala ope obimaki soki ozongi fo kolinga mpe osepelisa mwasi na yo ozomona donc sinon nini eza un peu moi ndenge wana ye moko s'exprimer ndenge wana omona donc c'est chaud tomeka un peu totiela bino biloko donc nde aza bongo ye moko aza marié je crois bien aza na komi na 6 enfants si je me trompe pas so mémoire na ngai etrahi nga te aza déjà na 6 au moins bon tout vidéo ni plutôt photo déjà il y a moi tout ça déjà 1 2 3 4 5 6 donc bana a 6 enfants a 6 enfants donc voilà batie basi nyonso oyo alors ezana moi si moko to chape ni na yo oyo ezana basi mususu basali ba crise baza na hôpital basi mususu mwasi mususu dia to moi que non donc il est assez suicidé donc ami bomaki alors eza na nièce pe ya parmi ba fille au bazaki en tout cas fille on a pe na moni ba quartier na trop ba chambre ba bien en tout cas vraiment elle était excellente pour na position au aller couper sa Balthazar eza na nièce ne moko komi a ABC atindeli message a ABC tantine te voilà ba affiché partout okomi star a RG akotaki na ba réseaux sociaux a tombé directement na ba photo na yo ya ba photo na ye eza partout si sikoyo mobali ya la fille wana ya la dame wana azokoka kobima libanda te po elekila ye donc akobima libanda te po siko na minute oyo kombo ya famille donc eza na monoko ya bato nyonso ya quartier donc tantine en tout cas au tapé fort en tout cas c'est honte biso toloba tozo seka tozo ima tozo kapasi mais to éviter
ba partenaire ya bana basi wana ndenge baza deska ke yo vandi boye omwaka ba na réseaux sociaux ta boye nomo boye na mwasi na yo mwana tata mwasi te nde ezalaka ke no mwasi yango boye ya likango mpu nde tolobaka esalaka pasi bon soki ke no mwasi no tout le monde ayebi donc na basi no ya libanda bayebi ke no wana mwasi na nga sikoyo nomo boye aosalema solo yango raison plus bato ebele baomoloba sikoyo ke nomoni yango ntina bato mosusu balingaka te basi na bango bazala bande osala yango na bapays oyo mpe eza un peu moins avancé namonaka basala système ya babiro ezala su na babiro fermé te omona te so moto akoti ya mikangeli omona te non mingi ekoma swat banini ya mikuse motu nde avandi moto aoleka aomona soit so eza okangama eza en vitre donc tout le monde aomona na elongo même si oyoka bato baosola te mais quand même bomona bango donc bato ebele ezalaka bongo donc voilà na bana okoma nini mamiti ebele te po moyena avance eza te na promete ya bino na osala banini ebele te bon toutefois eza makambo merci na bato tu bozwaka temps ya kolanda biso so likambo ezali merci nde bobengai nga bolobi ke non fali na expliquer mama ndenge elekaki tout ça en tout cas merci bato tu bozala pe na numéro na nga merci mpona moni ke non bozalaka vraiment attentif mpona kolanda biso bocomprendre ke non il a fallu nasala un peu moi eloko ya mokie oyo mpona koexplike bato ndenge nini ezoleka en tout cas merci infiniment soki osabone te tokoti na chaîne oyo mbala liboso en tout cas osabone na chaîne oyo esala bien moi commentaire na yo moi like na yo ekisala bien nde tobaka na moi français moi j'aime no ekisala bien makasi nadi nzamba merci pour na conseil en tout cas merci Bibino original merci 3 fois international son éminence maître Kazi donc Bambo Tato et puis Natacha Monsungai Mbote Esika Ozali allez voilà to Kutani à la prochaine bye original